vrai mosali ya nzambe bayeba ke na makambo alobaka. OK. Makambo soka zoloba ezo salama ndoko bake mutu aza mosali ya nzambe solo. Na beli kamba ba veye oyo vrai veye za teke bosala butu mobimba bolala te. Bon na ko déranger ba to bo ganga ka bo beta ba mbunda o Yesu azali awa o Yesu sala o boy na boy. Wana ndiza veye solo te. Bunzambe saka ko tosa maloba nzambe pe ko sela passer flamme. Et ça m'a belé to salate. Tala ce que l'église wana. Viole bango. Pa pasteur yewan. Kamba ke église wana. Viole bango, ezali kamba lukuta te. Ezali kamba solo. Bazali sabotage awo. Wana yeki awa ni église. Tayi kolala a toza prière awa. Ana ye awa na kompe awa to vandi na biso na zupe ba nzembo na tie na téléphone to lali. Awa to bandi prière. Nde to yoki ka libanda bazo belela kaka mama na zo belela pasteur abima bazo boma ngai. Babike bage veye pour nzambe. Bakola la te butu mobimba po babela ko nzambe. Mais nzambe ana permettre vraiment bato bazo bela kombo na ye bakulu na bakota. Yo moko lobi yango. Ne o mususu wana bango misata balobi photo violer biso nyonso misato to violer biso nyonso misato nde babanjo betanga bazili sheti babeti nga na monoko na zoki mususu azo abeti ngai na mpenda wa etikali cicatrice nde babanjo ko violer nka liboso wana moko wana kainga maboko mususu wana azili sheti atinga na kingo abiso mekika ko saka ba je to bomo aw ba violer bango na quatre église. Mais c'est grave. Et puis est-ce que mususu te na chebelo na cher iska pasteur a teaka batandi ba ser wana ba violer bango. Tant ba bout qui porte ba koti bandi ko beta biso ba machette ba sima machette soko butali ba trace ba blessure eza na biso a. Le bakote libiso bazui ba ser na biso babandi ko violer bango et puis esika nini likolo esika santo Scott to le banini passer flamme to bake nzambe mta permettre baya ko bela komo na ye bongo bakula bakota ba violer bango au nom de Jésus. Et ngo bake basala ki makambo oyo na bunzoto. OK. Na bunzambe te. Yango bakomi bazalaki baza victime makambo wana. Na zuiba na tusambeli nde na bimi na ebisika ba responsable ya parcelle nazo sala plainte contre inconnu. Passer bangabike a porté plainte contre l'inconnu. Est-ce que bato bakanga bango? Est-ce que bato ce que va répondre biso batia ba commentaire? Est-ce que bato na bana baswana ba ketokone ko sambela tokone luka elongi yankolo ba violer biso au nom de Jésus? Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi minikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango ndeko talaka yango oh na Vincent Makeba
obrigado na bana nzambe nyonso oyo bozwi opportunité ya kolanda biso na mokolo na lelo nzambe vraiment apambola bino pe nzambe abakisa lisusu mapamboli ya mingi kati de bino parce que émission ya la fois passée bo consomaki yango tolobaki boko ba toujours na ko partager yango tolobaki soki batindeli yo lien Zwa yango partager yango ata na bato ata 100 ata 500 pe nzambe akopambola yo parce que ozo sala l'œuvre de Dieu na ko partager ka ba émission otozo lobela awa parce que awa ezaka la vérité donc biso tozali wana pona ko zongisa na molongo makambo oya nzambe bato bazokenda ngo na nyoka biso toza awa pona ko zongisa bango na molongo na micro ezali ya bino pasteur Flamme d'Angola, na caméra tomoni l'homme valable évangéliste Cédric Makela. Yende azali na réalisation, azape kuna kaka na image nzambe apambola ye. To zongi lisusu mbangu ko yako luka patriarche. Parce que patriarche a lobaki loko et au salama peut-être après un mois. Après un an, il y a le bien déjà l'élo. Donc nzamba salaye vraiment l'homme par normal ou l'homme valable à l'obaka. Donc à l'obaka loko moko boye na émission à la fois passée. Vraiment tout le monde yango ezongi. Donc avant de balancer élément wana nazo mbana nous invité na ngai le patriarche Vincent Makela que j'ai dit shalom bonjour patriarche Vincent Makela. Shalom motona nzambe pasteur Flamme d'Angola. Nzamba le kana kopambola yo mais namoni opesi brigade boko biso bato be brigade wana te to kanza ke ba brigade bazo kanga biso wa follow bango na thème mot clair. OK, brigade de lui merci. Merci beaucoup nzamba pambola yo apambola pe ba banso bazolanda biso na pesi bango mbote mingi ba banso bazolanda biso tika te nzamba pambolo yo mto invité nga le son émission lelo. Merci beaucoup. Voilà, patriarche, yo lo bagana yo kaka. O lo bagana yo kaka après bato ata batie tembe ba mona ka ekokisa maka. Na lingi avant to dinda na muzindo ya émission auto lobela lelo likambo kaka ya ba veiller oyo lobelaki et l'homme valable a balancé les biso na no image oyo e uti ko leka na église moko na ngaliema. Ba uti ko violer ba sœur Tolanda. Viole bango. Pa pasteur ye wana. Kamba ke église wana. Viole bango, ezali kamba lukuta te, ezali kamba solo. Bazali sabotage awo, ya makasi. Na buta vendredi wana yeki awa na église. Tayi kolala a toza prière awa. Awa na ye awa na kompe awa to vandi na biso na zupe ba nzembo na tie na téléphone to lali. Awa to bandi prière. Nde toyoki ka libanda bazobelela kaka mama nazobelela pasteur abima bazoboma ngai pasteur abima bazoboma ngai se amo alingaki fongola bite ko fongola na hote etika ka porte wana ka bongo nde biso moko siko tokomi kolengela tosala ndeni na yozo telefone nga na keboka ngokuna na se na boyi telefone kuna na se na ye wana na vandi wana nde bango to basisi kuna balingi bakita na bango nde moko esi bokita te tokota na kati awa to botola bato baza na église ba téléphone nde ko tango bayeba banjo bouger porte efonga mate nde o mususu na bi o kata mopanzi oboye botokota bakati ka bakoti nazaki na bata mai kuna na sima kuna zana frère ba frère mususu babata maki. So ba ye wana ba moni ser na biso moko na ser o mususu wana ba vandi ba ye ba kangi ba banjo beta ser wana moni bon zo téléphone apesi bango apesi bango téléphone ko bima mususu wana ekekula keka ko bima nga bimi ka bonde ba tiki ser wana ba yelinga bango nyonso misato ba yelinga bango nyonso o pesa téléphone nga binaza na téléphone te pesa mo binaza mbongo te nde o mususu wana bango misata ba lobi photo violer biso nyonso misato to vele biso nyonso misato nde babanjo betanga bazili sheti babeti nga na munoko na zoki mususu azo ya beti ngai na mpenda wa etikali cicatrice nde babanjo ko vele nka liboso wana moko wana kainga maboko mususu wana azili sheti atinga na kingo abiso mekika ko saka baje to bomo aw o mususu wana yena munduki atinga na tolo abiso ka o meki to salo kama be bango nyonso misato wana bantouré ngaka sko nde chef na bango na tango aye nda koti wana bi o botika to kende déjà ekoki nde ba so jamais to kende te fo biso pe to sala
nde oyo mosusu wana ntango neni chef na bango na ye alongoli ye ere alongoli ye oyo mosusu wana alobi nakotiki boye te fo nasilisa ye nsima ya kosilisa ye naboma ye navandi ka wana nde bafrere nyonso wana balalaki ka wana na kati ya eglise natikala ye nga moko sera moko akimi oyo mosusu ya moke oyo babimisaki ye libanda nga atikala ye ka nga moko nde baye kobima wana batiki biso totika na biso na eglise ezalaki vendredi toyekola veye na eglise tolali na biso mpe bien comme ere tosambela tolamuki tosambeli mpe tonzi okóma na suka toyoka mpe na lupango toza mpe bavoisin porte ezoningana nga bi te peut-être ekozala mobali obetaka mwasi na ye toyoka mama baza na lupango abandi koganga o paster bofongola awa babomi bofongola na kota awa babomi ngai nande tene tobi te tofongola te nande bayo buka porte na biso a église bakoti ntongo bakoti ale mokonzi na bango akangi nga na liboko bazalaki mibale babimisi nga libanda o mokonzi mema ye boye viole a libanda babimisi nga libanda babimisi nga baviole mokonzi na bango aviole nga après bayesi nga kima nde na kimaki naki otourne mpo mwa bezala likolo nde nakokota na église bayibi nga na telefone bandeko tozalaki na bango a tolalaki mpo na losambo tozosambela toremarkaki menace moko na kati ya lupango nde tobandi komilengela tomoni sima komenase bandako bakoteli bandako nyonso nde babuki biso porte ntango babuki porte bakoti babandi kobeta biso bamachete basima machete soki obutali batrace bablessure eza na biso do bakoteli biso bazwi basere na biso babandi koviole bango epuis esika nini likolo esika esantu bazwi bandeko basi baviole bango likolo kuna. Kombo nanga pasteur David Ngengi. Naza pasteur ya église Secours de l'Éternel. Toza juste na commune Ngaliema, précisément na régie, na avenue Régie des Eaux numéro 5. Mon thème est vraiment blessé. Eza blessé na ma ya miso. Comme na ba jeune sœur koluka nzambe na ba ajo biso to banda ko saela nzambe. Ezalaki vers 4h, non 3h, 3h40, namoni téléphone est sonné, l'un de mes frères a bengingai, abi baza menacé, ba kotelaki bango na église awa, ba violé ba sœur, ba memi, ba table mixeur, mais gloire au Seigneur pour ba bomi monter. Donc on a eu message, en tout cas na lalité, na 3h40 na bimi libanda, na sambeli na sokoli, 4h juste na longwe na ndako. Nde na bandi kokita na comme l'église na moi déjà quartier zaki déjà alerté ba voisin ba bimaki na koti na zuiba na tusambeli nde na bimi na ipsika ba responsable ya parcelle nazo sala plainte contre inconnu soki ba yibi ata ba kiti ya église ba power ba mixeur oyo c'est pas un problème mais ko blesser ba jeune sœur tina niveau yo c'est ça ils a regret na ngai mixeur oyo to ko somba mususu mais via moi na wana ils a réparé te to réparer en oti regret na ngai ngwana et puis ngai pasteur naza justice à l'été zali mais na sengi justice wana te poto yo kaka ba makambo ezebele ata bakangi bango bakobima nite nous demandons la justice de Dieu ne kaka ba profaner temple yo na ko bebi sa réputation bato yo nzambe justice à nzambe et sala depuis ma naissance ngana mela masangate na kota ba hôtel te babarte to consacrer vie au to salela nzambe mais ndenga balelisi mitema ba ser na nga oyo nzambo to salela afuta bango. Voilà, nous sommes les retours dans le plateau Nabiso, patriarche Vincent Makela, Makambo Lobela qui la fois passée, il y a un veillé parce que les lots tout le monde a aucun de 10 jours. A aucun une année à veiller dans l'Uzizi là, mais tout le monde a pas makambo changé. Talanini conséquences, bah violer bah serre dans l'église. Patriarche Vincent Makela, à vous la parole. Merci beaucoup, Pasteur Flamme d'Angola. Na pesi mo temi na batwaza na ba na bili kuna poto koma na banda kwa batu. L'homme falable, moi en tout cas, Nzambe petit frère Jésus-Christ, ingénieur Cédric Makela Nzamba Pambola ye, une équipe de Mobimba. Nzamba Zanabango, na pesi mo temi ye pas à mon œuvre d'art. La plus belle femme du monde. Amen. Maman Bene Makela Nzamba Pambola ye. Écoute, dans le monde, comment écoute maman wana, parce que pas n'engaza chérie. Mon œuvre d'art.
nzamba pambola ye nango balika mpona non valable mais koya après et na pesi mbo temingi pa ya lipasa na ye Serge Gisèle Mboyo nzamba pambola ye apambola pe mwana nango ti poto aza awa tokene kasko na ndako awa déplacer mo moke frère Flori auti na Paris tozane ana Kinshasa nzamba le kana pambola ye pe pambola ba banso kolanda biso parce que flamme d'Angola vraiment sali ya nzambe ba kena makama lobaka OK makam soka zoloba ezo salama ndoko ba ke mutaza mosali ya nzambe solo na lobaka na tina ba veye awa na lobaka na tina ba retraite awa ko kin ba retraite na bangomba bazobomba batukuna basi bazo baze batamba baze mikuna mabemi ngezo salama kuna baza kwa assassiner batukuna mais batozoka kaka te na belika ba veye oyo vrai veye ça te ke bosala butu mobimba bolala te bo wana ko déranger bato bo ganga ka bo beta bambunda o Yesu azalia wa o Yesu sala o boy na boy wana ndiza veye solo te bible solo que ça soit ba veye solo na vrai jeune na bisa ka ba version na bémission te ko le ka to sala kina yo oui o eza bato ba ça ba distraction bazo ba ba distraction bunzambe saka ko tosa maloba nzambe pe ko sela passer flamme et ça maka belé to sala te tala ce que l'église wana babike bagé veye pour nzambe bakona la te butu mobimba po babela ko nzambe mais nzambe ana permettre vraiment bato bazobela kombo na ye bakulu na bakota yo moko lobi yango bakoti ba frère bakimi ba batami na kata permanence bakangi porte est-ce que ça le rappelle d'un patriarche ne peut-être que bino ba frère bozaka makasi te ka munoka pamba or nous avons l'onction amen okobela nzamba biso makasi Samson otikaka be mutakweli otikaka be mutakwa ke zwiku no zumi satumine okangisi bango be bango na mabele oui mais heureusement malheureusement bitumba na biso ezapa bituma nzoto te ezapa bituma molimo mais yo moko moni otielema yo mto sengi yango ekole mission otielema oyoki ndenge ba ser balobi ke ba violer bango na kati église mais c'est grave et puis esika mususu te na chebelo na cher iska pasteur a teaka batandi ba ser wana ba violer bango musu ba mise libanda ba violer yeso na combien de personnes ba frère bakimi ce que to koloba nini passer flamme tobake nzambe mta permettre baya kobela kombo na ye bongo bakuna bakota ba violer bango au nom de Jésus vraiment ozo batekeza ezo balana te engo bake basalaki makambo oyo na bunzoto OK na bunzambe te yango bakomi bazalaki baza victime makambo wana sikoyo ndenge ba violer ba ser boni misamo ba grippe nda ba violer ba ser ndenge wana sikoyo nani ako réparer yango nani ako réparer parce que banga bike apporter plainte contre l'inconnu. Est-ce que bato bakanga bango yo mo bine makamoli kaka na mboka na biso ndenge ba violer bana basu wana c'est fini parce que na blessure intérieure oui sikoyo bakolo banini ba violer biso au nom de Jésus c'est ça le problème ya passer flamme nazolanda yo bien patriarche yo toza mosali ya nzambe soutenir tuna yo malgré bato na bino ba bitona te yo zo mokole mission est-ce que bato ce que ba répondre biso ba tia ba commentaire est-ce que ce que bato na bana basuana ba ke tokone ko sambela tokone luka elongi ya nkolo ba violer biso au nom de Jésus c'est ça le problème patriarche est-ce que Yesu aza mobikisi mobateli mosungi est-ce qu'il faut permettre bato baye ko bondela ye bato baye ko gumba mela ye baye ko tombo la kombo la ye bato mabe bakota ba violer bango bongo nkola zotala parce que femme oui na beto sur le la Bible nazolanda yo bien patriarche et ça mo seulement nzambe comme le lycée Israël bazaki na bitumba na ba Syrien na basulia et chaque fois basulia bazalaki ko nyokola Israël mais ne pourquoi la nzamba tinlaki bango mosakol moko mona ye Élisée to Elisa oyo pasteur moko azo ten église ye azo sabana bien en tout cas moi son Elisa zaki na nguya makasi wana pasteur azoganga
Élysée on a place de nguya makasi parce que le roi latangaki aza Élysée abia que Élysée salaka moi mwasi ozo la berere bato ba ebi makambo nzambe te oui alors sikoyo Élysée azalaki wana aza ko révéler ba plan ya basulia et pas ya mukonzi ya Israël alors chaque fois au mona soki basulia basali plan na bango au mona Israël to peuple nzambe ba découvrir yango pe mona bakangi basile basalaki ba plan na bango babunsa bango alors ce que mukonzi ya na bango bengi bango alors bi nani yango aza contre biso o atekaka ba plan na biso peuple balobi te mutu moko aza contre biso awa traître aza te mais ezala mutu moko aza na ngambu ya peuple wana Israël oyo toza kobundisa osolanga kombo na ye Élysée ye nde mutu atekaka baplan na biso et puis aza capable ya koloba makambo mokonzi oyo osalaka na mbeto na kolala sikoyo mokonzi atindi basoda bana yokanga ye ominelekaki oui oyebi yango nayebi yango ok Élysée alobi kaka bato nyonso baza koya mpo bakanga ngai boma bango miso bakomi baveugle oui avant kutu abondela bongo ntango basoda bazoya mpo bakanga Élysée azalaki mpe na serviteur na ye abangi abie Élysée tokufi ayo yaudali tout ça po Élysée alalaki ne na ngomba tokufi tala babanguna bazoya mpo bakanga biso mbamoko Élysée yebisi alobi oyo baza na biso baleki bana yo ozomona bazwa na bachar na banini abina abondeli nzambe abi nkolo fongola nanu ye miso amona basodo biso twana bango kola fungoli serviteur na miso amoni ngombe tondi blende na basoda bakomando ya molimo bazalaki na bacheval na bachar na baepe bazokende l'Élysée ntango nzambe atindi mutu likambo ozosala likambo oyo nom de Jésus nzambe akoprotéger yo spirituellement et physiquement. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Nazolando malamu. Passez flamme. Ngayoyo namona ba miracle belé. Nzamba tininga mission nazu ba biscuit kuna mais nzamba protéger ngai. Ezo sala mapemba la mingi. Mais oyo zo mono yo ba ke to ko longi nzambe tout ça ba ke ba koteli bango ba violer bango te bazaki na bazala nzambe te. Elija azaki na nzambe bato bakokaki ete yo yebi histoire yango. OK. Bato bakokaki ete mwana nzambe so nzambe atindi yo Dieu va te protéger. Amen. Tala ba marge o ange bambele bango po bakele ko adorer Jésus Christ. Vous comprenez? Et c'est pour toi, ange zaki étoile. Et melaki bango. O moins que nzamba protéger bango. Tant ba comme pas ya roi Hérode. Étoile limui. Tant ba bimi pas roi Hérode parce que Hérode baki so ba moni mwana oyo bozonga. Boya ko ebsanga ngabla ke inake de gumba belayi. Mais roi Hérode azalaki la plaque de boma Jésus Christ. Ta ba bimi pas roi babimi et pas ya roi Hérode. Ba muso étoile yango bani ko na étoile yango ti et pas Jésus abotamaki ba gumba meliye ba pesi bo frère na bango ba yembeliye ba adore mwana wana tango ba bani ko zonga Bible le Bible est papa flamme pasteur divinement bazalaki averti et pas nzambe abike ba zonga susu et pas roi Hérodité ba changer nzela o moni nzambe oui. Nzamba ko tikola bambiscade te. Soka tikola bambiscade, il va te protéger. Amen. Bato mi bazo sana kombo Yesu, mais bazala Yesu angwa solo te. Nzambe mkabenga bango te, abenga bango te. Be église na bakese be église nzambe te. Yango ezozala exposé na bambabe nyonso. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela tozolanda yo vraiment c'est triste vraiment. Patriarche Nalobi tant ba frère bakimi po bamonaki événement wana est-ce ba ko kende ko bengata ba police té bazaki pembeni wana ba ya ko faire l'intervention ou bien ba batama ikaro lokola donc silence ba mona bango té
directeur ba frère baza ba péré o mutaza na Yesu abanga kate amen mutaza na Yesu asa abanga kate do baza ba péré oyebi baki bako zaida obenga ba policier te parce que to bazaki paniqué baza paniqué bazo banga excuse bakulula wana ba mandenge ni ozo ande basele bazo le bate babata maki pena bakimi batiki biso po bakuluna na baya baso mutema na bango lingi so bazaki na nzamba solo nzamba ko permettre ba makamwana et salamate na beto témoignage na ngoko wewe dans une église là qui sait ça l'église on peut dire le sali Jésus revient et ça qui sont en groupe de prière nazote amingi na matete na wenza matete et pas batia sur terrain batakala bayebi notana na saba nzete wana tango na longwana ko na ko te ska parquet zali pembeni ya nini ya parquet matete non na commune ka matete na parquet est-ce que batia sur pompe essence banzete se vene belé note nazo tema côté ana côté ya wana e bato bazeki ko bambala mingi na keko kama te na saba nzete na hote ya wana moko sunza matini ngana kene ko bonde la pona ser moko aza na kiseso nazaki na mwana moko azaki boxer toke tant to komi na kota kiseso bakangi biso bakangi ngai bakangi mwana ngana oya boxer bakangi biso à peu près 3 na ngai 4 ozo na passer flat na zolando malamu bati biso na kata kaso alors passer flat landa malamu tanda nzambe na sala tango na kontra kata kaso na bondeli nzambe na binkolo nazokende kosala musala na yo eza po na yo nde bakangi ngai na yibite na jumwa sa mutute na swani te mais yo to tininga na kende kobondela pona ndekwana azo souffrir kolo comment kotika nga na maboko ya batu oyo sikoyo na kokoma kuna ndenge parce que toza arrêté noki pena nzambe ebisenga lobi bobi manabino parce que femme on a besoin d'aller vrai au nom de Jésus kola lobi bobi manabino nabito mandenge nini abite tinika porte bobi ba siko batu bo sandenge nini loko bazo kanga batu ebele soki bakangi bino batiki bino te batimu na kata kashoti batindiki kasho bakeluka batu mususu baluki batu mususu entre temps ba policier bazali banda wana bazo kengela mais nzambe ebisenga biyebisa bana na yo bama bakende na bina liboso bima na yo lokola bo bebi ke nzambe tizanga makasi abimi pe nakosaka te oui lo valable lebite soka bi ayebi témoignage oyo abimi akei basoda na bamoni yete yami bale abimi akei basoda na bamoni yete no balikambo solo au nom de Jésus Christ yami sato abimi akei basoda na bamoni yete siko tangu ngana tikali kona bilaka bibe epo ebimi akei na yo na abimi pena na ke liboso basoda na bi chef na ke na nga wema bepsenga balobi no nini babi na nga bo biso to sani ke na yo biso to problème na hote na sinza na ke na nga na comme kuna seri musala nzambe pe na zongi bana ngana ba uniko témoigner to kumisi nzambe to sanjoli nzambe soki nzambe apesio ndeko zaka musene boyi apesio mission Dieu va te protéger l'on le combattre la yo à côté de ba ange na ye va protéger yo amen biba le binini les anges de l'Éternel baza ko camper tout autour ya ba onyo se babanga kaye pe baza ko arracher bono bani danger alors sikoyo lilo banzambe wana e para bango zo sala bate ponani po baza banzamba solo te nzamba arrachaka batu na ba danger na zako yebisa yo pe c'est une réalité mutako sote passer flamme. Ok. Voilà, on a dédié émission Oyo na ba maître avocat Yassia Louvert TV, maître Daniel Toumba, maître Julio Consolata, maître Idi Amin, Hervé et Pape na Paris, Alain Maneka, beau partager toujours émission Oyo. Patriarche Vincent Maké la question monsieur Ezaboui. Na lobi tout ça no close na débat autour sala awa analyse autour sala awa pardon na lobi donc c'est que va veiller à le 31 décembre et pas na yo et ça la maraté to sala ngote tuna lo valable
biso saka ba vers le 31 décembre non et ça que toujours on nzamba lingaka te le 31 décembre et ça ba journée ma boyo nzamba lingaka te ba Noël wana ba bonne année wana mama sumo sala maka mikolo na passer flamme ata ya mbalo yo soko kemi mata mikolo mona ke botel les vide on va que ba flamme les vide mais quel est le 31 décembre n'est le premier plein et ça mikolo nzamba lingaka te bazembe tia makako sakanate basine kabola makako sakanate kobo esala makako sakanate même ata bato bati bauti veiller mais ba ambiance nesi na mona bato veiller mais le 30 bati veiller mais le premier bazobi na yamado on époque wana ba retondi yamado oh plein bato kama bato te na veiller veiller ezali mutu amikengela mapo masumu ekotala bomona ye te ye nde azoveye eza baveye wana te yo basalaka kokima masumu kosala malamu koboya mabe kosala malamu ye nde azosala veye. Très bien. C'est ça. Eza teke kolala te na butu bozi mbunda bozo beta tu te. C'est ça le problème. Passer flamme bandi bamakamezo parce que c'est biblique. N'ébite na Bible soko kopesa ngai 3 versets du Nouveau Testament. Oh batu balala te butu mobimba pona kobonde. Même aye kola Yesu. Non. Baza ina kobanga nzambe. Kobanga nzambe kosala malamu kotika mabe kondimne swasi akota kata motema na yo wande zali vrai veiller. Afara patriarche na moni bazotanga ici ni tokomi na suka na lobi sala synthèse au pesina ba dédicace pour na to clôturer. Nakasi to basi bayoki. Tobeke mission pa leko umela te bayoki ke ndeko na ngai veye na yo ningo salaka banga kanzambe tika mabe sala malamu Yesu umela bomo na motema na yo o se repartika na solo oza ko veye po ete masume kota na bomo na yo te mabe zala mabe malamu ezala malamu yo ndo zo veye mais so zo na ba veye oyo na kena nuzizila tokolela tala butoyo yo pe ko tomber victime à viol un jour. On va dire pareil, oui. Ba botoli ba pareil ba nini. Mais nzamba ko premier bloc a bongote donc nzamba zaki na bangote ba saki on na musuni yango ekweli bango. Na pesi mbote mingi e pa ba na ngai et c'est le diamant noir. Na pesi mbote mingi na bokilo na ngai frère Yves na pesi mbote mingi pa ya na ba na ba aux États-Unis on sortant combat aux États-Unis frère Lievin Nzamba pambolo mama na mama Gigi Nzamba pambola yo moi nanga pesa États-Unis Sylvie Kigalu Nzamba pambola yo mobile na yo frère na biso Blessu Kam Nzamba pambola ye Moyuma sel Moyuma Nzamba pambola yo Moyuma Grâce Nzamba pambola yo Jombo Bolibanda docteur moi nanga musala nzambe munene docteur Nzamba pambola yo Nzamba pambola frère Cédric Nzamba pambola Patrick Kamanda, toujours les États-Unis, Nzamba Pambola Bango, Nakitina Europe, Nzamba Pambola Papa Edi, comme d'habitude, évangéliste Nzamba Pambola, Mwana Popi, Maman Nancy, Nzamba Pambola Sœur Mati, Nzamba Pambola Papa Nisse, Nzamba Pambola Mimi Tomadouda, Nambane Frère Yava, Nzamba Pambola moi Nangai, Igetimao na Simote Manoland, Nzamba Pambola ye. Et Nzamba pambola sel Yuyu a pambola pe frère David donc Nzamba pambola bino so ba sel Babine Nzamba pambola bino et Nzamba pambola Coco Ping Pong Gabi et Yamba le grand comédien mon fils et Nzamba pambola pe le grand prêtre Mangobo Nzamba pambola ye na mo sine mama Fatou Nzamba pambola bango pourquoi pas Nzamba pambola Makoko sœur Naomi la servante de l'Éternel Nzamba le pambola ye et bino nyonso bato bolandi biso Nzamba pambola sœur Cynthia Amuri et puis na sœur Stéphanie Amuri na Suède Nzamba pambola bango Jonathan Manzila mon fils Nzamba pambola yo neto so bosa nani Nzamba maman Mariam na Belgique yo vole ba bango Nzamba pambola bango Letia Mayala Nzamba pambola et Nzamba pambola Félicite moi nanga tokende na Félicite Kalami qui était pas mbali na ye sœur Micheline na mbali na ye frère Gires Nzamba pambola bango je crois que numéro de téléphone ngezali plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131
ce que soit mission milité nde to monani mbala simene mission so sika ce qui beaucoup invité ngai sans jouer na bo sente ko pambola pe comme ça mote mingi pa mwana nga ser Margot na France nzamba pambola. OK, merci patriarche na ndenge opesaki biso tanto yamba na émission na micro ezalaki pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na ingénieur l'homme valable évangéliste mutunyo se palinga contacter ngai plus 243 98 18 22 616 je reprends plus 243 98 18 22 616 na pesi mbote na mona bière Mayatomo Mayamoto na Paris mobali ya mama Tita na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles mobali ya mama Tatu na pesi mbote na pasteur Shekina na Allemagne père Conde de Paris mama Bijou Conde de Paris prophète et chancelier Lema et je salue apôtre Idi Amin Linzoki Mbombo Char na pesi mbote na bébé Miradi le bébé de papa Flamme mama Joëla Flageau et je salue la sœur divine le Sambo évangéliste Cédric Makela l'homme valable na pesi mbote na fondation Ekumbi azo pesa toujours ba visa Schengen benganga ikaka wana na kopesa yo ba makambo nyonso ndenge yo kosala na fondation Ekumbi toujours en forme na pesi mbote na bana nyonso Vallée de Bereka bana nyonso ya les Rochers sali et je salue mama Bene Makela wana zali vraiment motema ya patriarche Vincent Makela et Sikefandi nzamba pambola na pesi mbote na Benedicte Tipatoka nzamba mona bino nzamba pambola ba landinionso ya Ciel Ouvert TV bo partager émission oyo bo liker pe bo j'aimer pe nzambe akoyeba na kopambola bino je salue mon avocate Cambez et je salue Francine Dipinda Vincent Kouke la fille à question bo partager émission oyo honorable Ale Kouke. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.